Shalom, shalom, bande kunangai. Na méditation, na biso na tongo na lelo, poto kota da partage, toko bondela. Merci Seigneur Jésus, to pambolo, to kumiso, papa, zoa contrôle na lisolo, to zoko solo ya partage, papa, pambola moko na moko ako yoka likamboyo. To baby si nyonso ya mongo na satana na kombo na Yesu Masia, modumo mo santo, zoa contrôle na partage ya lelo, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bande kunanga na méditation na biso na poka na lelo. Poto kota na partage, en tout cas vraiment to ko zwali kambo yo sérieux eza penga masolo to za ko partager na kati na loba na nzambe pona o etindi ko o etali communauté na biso Congo les. Alléluia. Na lombangu to kene ko zwa na livre ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. To ko tanga pe to ko limbola. Amen. Balobi, question concernant les mariages. Motuna pona likambo ya libala. Pensons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. To le kanalomba una likambo bino bolobela kingai na lettre na bino, na makomi na bino. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Et sengeli na mutu abalate, malamu abalate. Nzambe ngai na yebi te bande konanga boko kamwa mais eza na kata Bible toza na méditation tozo kota na partage bokota na kata 1 Corinthiens 7 na verset de balobi. Cependant à raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Lokola likambo ekobo ekoti immoralité bo soto pona lola libala ezalité. Mais balobi lokola bozo bezali mingi na mabele oyo immoralité batu bakomi kosala makambo lokola banyama na persi bino bobala na bino. Mais au commencement c'était pas comme ça. Dieu a créé Adam et a créé Ève. Nzambe alobaki bokende bozala feko bo se multiplier. Mais mwasi azalaki na kati ya mobali nde Nzambe ayokolalisa mobali asali mwasi. Alléluia. Toza kokende. Na verset 3, elobi na biso. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et sa femme de même doit remplir son devoir de l'épouse envers son mari. Mobali il faut remplir devoir na ye na mwasi na ye. Mwasi peut remplir devoir na ye na mobali na ye. Donc mobali il faut que ne musala. Mobali il faut iba kolinga mwasi na yo comme Jésus a aimé l'église, il a donné son propre corps. Mobali il faut ko iba ko surveiller ko sala ba devoir ya bana. Mobali il faut ko yeba ko zala papa na kati ya ndaku, ozala autorité na kati ya ndaku. Mama pe o ko remplir devoir na yo ya ko sunga mobali na yo, ko repasser ba chemise ya mobali na yo, ko tia mobali na yo à l'aise, ko lamba kitoko ko batela bana pe bino mibale bo lingana. Soki mobali alingi mwasi, mwasi pe akuzala soumise na mwasi. D'abord basengi que la Bible eza ko basopso Marie aimez votre femme comme Jésus a aimé l'église, il a donné son propre corps. Donc mobali oko risque même vie na yo pona mwasi po Yesu Masia akendaki ne kolusu pona biso to bikisama opo Yesu Masia bengi biso ba épouse na ye. Alléluia. Mwasi siko tango mobali akolinga o lolenge wana yo pe okozala na orgueil te. Bolingwa mobali epesa yo orgueil te mais balobi okozala na soumission. Okoyokela mobali ya lolenge wana oyo azosala. Balobi awa gigolo te. Balobi awa mobali ya voyou te. Balobi mobali azo kobanga Nzambe. Aza kolinga mwasi na ye comme Jésus aza kolinga église. Apesi propre corps. Bande kolanga ngam na koma Bible te. Toza na kati ya méditation moto na moto soki amoni ke aser koto apebisami yo pe okoki koloba na ndenge na omenga nazoloba kaka malobo ezali na kati na Bible. Alléluia. Toke na verset 4. Balobi la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut. Donc la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Alléluia. Mobali, moi si akoki kosala eloko ya lingite na nzoto na ye. Neti oki nukozwa mobali mususu en dehors alibala yo mutu babali yo te. Moi si pe okoki pe ko privé mobali na yo
mbetu na ye te ba plaisir na ye te po ezali soit kaka na exception soki ozali na kati ya ba jeune yango wana esengeli pe na mwasi kolinga mobali oyo ayebi nzambe po ayeba ko comprendre yo tango ozala na jeune lokola ye pe azali na foi moko na yo alleluya a ko comprendre eloko nini mwasi nanga aza nango bosenga kopusa na pene na nzambe na ye parce que yo oza na autorité te liboso ya mobali. Alors, ce que ozwi mobali oyo ayebi nzambe nde ako comprendre yo yango moni ba kokosoto ba problème eza ko kota na ba couple po tozali kolinga mibali yo ozali chrétienne na boite okoki kolinga païen soki olingi mais est-ce que akobongola motema yango wana ba risque komi parce que balobi mwasi ozala soumise tango yo ozwi papa ayebi nzambe te tango yo zana ba jeune ba prière na yo okoma okanga papa siko ndoki azana envoûtement azana esprit ya sorcellerie mais au départ tango bande ko zali kanisi na yo eke bosa la famille na mobali wana oyeba ki au départ azali nani yo lobaki ko kobongo lisaye motema siko otala ba difficulté ba blocage comme ko kota bandi ko peksa banzela prière yo banzela prière na yo wana ezando ke na luka ba mibali mususu lelo okoma kolela mobali aza sataniste te oyebaki état d'âme na ye okoki nde kobonganisa ye te siko ye lokola aza autorité il faut azwa autorité likolo na yo alleluya balobi mwasi okoki kosala oyo na nzoto na yo oyo yo moko olingi te mais mobali mpe lokola akoki kosala te oyo ye moko alingi na nzoto na ye po nzoto na ye eza ya mwasi na ye nzoto ya mwasi eza ya mobali tokomomona mibali mosusu nga na droit akozwa 5-6 femmes parce que naza mobali te bible lobi na biso ndenge wana te bible lobi oza na droit balobi lit conjugal ezala exemple ya souillir lit conjugal ne peut pas être souillé donc yo okoki ko bebisa mbeto oyo ya libala te ezate ke ozwa mwasi mususu oya na ye na mbeto ya libala te nzoto na yo ezali mbeto ya libala ya mwasi na yo nzoto ya mwasi na yo ezali mbeto ya libala ya mobali na ye donc bokoki kobebisa yango te na bosoto bokoki kokotisa bamfutima te na limbola ngo malamu ezali lokola papa soki oza okabula nzoto na mwasi mosusu ya libanda soki mwasi wana aza na bademon to mwasi wana aza na bamvutuma na ye okomema yango epai ya mama de même mpe mama soki mpe azali na bamakambo kilikili na libanda bosoto wana to bamvutuma oyo ake kozwa place mosusu akoya kosuye papa na ndako yango tomonaka nini ekoti bana kobela bamvutuma ekoti makambo komi makasi na ndako pona nini moko ayebi kosuye lit conjugal alleluya awa tokei kotala na verset 5 ne vous refusez pas l'un et l'autre à moins que d'un commun accord vous n'agissez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière mais ensuite reprenez votre vie conjugale normale, sinon vous risquerez de ne pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Donc tu peux expliquer à que moi si ton mobile il faut que moi soit comprendre sinon te ce qui a été bien zambé ezali passé alléluia na verset 6 balobi ce que je vous ai dit là n'est pas un ordre, mais une concession. Apôtre Paul a dit, en réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi. Mais chacun a les dons particuliers que Dieu lui a accordés à ses dons, si autres ces dons-là. Apôtre Paul a dit, eza ordre te, mais eza moko apôtre Paul pour un conseil. Na ko conseiller bino bo bala te boza lokola ngai mais soki muto okoka te akinene ko bala po ngai ko bala te nanga eza don alléluia ta côté to telemi toyoka ngo jamais na l'église lelo pourquoi toujours mona ba sœur na biso lelo net lelo toujours ba lisolo mama oyo ba tie mbeli na Londres to telema na version bandeko apôtre a conseiller biso alobi essayer pe na mutu ko bala pété oyo ezanga mona conseil bino pona ko bala pesa makambo belé soko mono ko kokate mais biso na l'église lelo mutu apesa ta conseil wana zalaka te diable a côté li bato
basi bakomi kokende église ko adorer nde libala ole ba adorer nzambe. Ba mama babimi kilikili koteya na ba mama musu babima ba mama bizaleli koteya na ba makamoko ata bana ya 12 ans bakoko yoka te nyonso to na foko gate mobali bakomi koloba ti bokeno kozwa babiloko bachaka chaka bichacha oya bokoko ba mama na bazo conseiller na église ke mwasi ba kobaka baka nyonso to wana immoralité nde koti bazo benga baza basi ya mabala mais bandeko na nganga na ndimi yango te. Alléluia. Po to monaka ba Sara pe na tango akala to monaka pe ba Rebeka ba banda ko tia bebaka te bo kene na internet bo beta ba mama bizaleli boko yoka bazo pesa bato ba conseil moko ndeko nanga bato bakoma ko glorifier libala okomona na église so sert abala te ba sœur mosusu ba ko pesa tambote te akomi femme Jézabel. Alléluia. Ole bote ya liloba na nzambe ole bote ya nzela ya paradis yango moni ba sœur mosusu nde to moni sœur na biso na Londres ba bomiye na ye suite na ye ba bomiye na mobali na ye oyo ba version moto ezo pesama pona nini ye asombi ndako mobali alingaki bateka ndako ba boti bana pe bakoli. Est-ce que mobali ayebi nzambe akoki kosalika mandenge wana? Alléluia. Pona nini mwasi aza komona makambo ndenge wana akoki kobenga même l'état te ye kaka lokola ba mama wana basi bateyaki ye to na église bateyaki balakisa importance ya libala donc soki obali awa na sendo okokota lola bato babala nde bakokota lola selon ba soi-disant basali na nzambe oyo balingi kopesa importance ya ba matériel balingi kaka koteya libala balingi kaka koteya kobota balingi kaka koteya oyo ezali ya mokili oyo babiloko eza éphémère. Et en réalité, mutu esengeli azwango, mais oyo ekomi ko gravise sikoyo bandeko nanga eza triste. Toza komona ba mort même na Londres te na Belgique. Mobali moko abomi mwasi na crise cardiaque. Mobali asalaka makambo mabe po aza païen, aza ko nyokola mwasi kozwa mbongo mwasi. Ko nisundola bana mena kati église bazoisa mwasi na kanga mutema. Kanga mutema to boy tenga na tindi mutu na divorce te mais bon meka nani ko koma pe na foyer ya mwasi wana soki bino mutu bobi ko tia kimia bo meka ko tia kimia bo meka ko bongola nzambe lobi mutu atoka ka porte ya fungolaka bo meka ko lokwa kolonga na ndeko na bino na pasi po Bible zo bana biso avant que nous funda makam na ba autorité to sanga na biso to solola. Est-ce que encadrement ezali to bino bote ya kakaka ale batbake ko sa n'importe quoi bino bozui ba dim na bino bozui ba offrande bino na pekisi mutute après batu baza ko kufa. Soki surtout na Belgique soki to moni ba tension baso bazo kufa na ba crise cardiaque ba AVC mibali baza ko pesa bango po nini église epesi mibali mutu makasi awa na Bible lobi ke mwasi na mobali baza ndenge moko donc nzoto ya mwasi ndenge akubatela ndenge mobali akubatela pe nzoto ya mwasi na ye to moni mateya wana teya makate mateya wana kaka ko pesa importance. Ma église mususu kutu basi ba bala ba benga bango soki ba femme distinguée soki ba femme de différence ato bali muyibi ozaka femme ya différence ato bali ya ndoki ozaka femme de différence poka bazo mona papa na mama bazo tambola na nzela. C'est triste bandeko na ngai, c'est triste pour na communauté na biso to yeba koteya mateya na biso apôtre Paul alobi esengeli pe na mutu musu pe bala te toke na 8. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuez à vivre seul, comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous et vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Alors, ceux qui ba désir de l'équipe bino bokoyi kobala, ndeko nanga, toza exemple à Yesu Masia yango ba benga biso ba chrétien. Alléluia. N'est-ce pas ba benga biso ba chrétien parce que tozali image à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a balaki? Nazo peksa moto a balate. Mais Jésus-Christ a balakité. Apôtre Paul a balakité. Alléluia. Bandeko nangai. Eloko nini ngaka za ko beta sete na makambo communauté na biso eza ko beba balobi so ba juge malamu bazali te yango communauté eza ko beba na 10 balobi à ceux qui sont mariés je vous donne cet ordre qui ne vient pas de moi mais du Seigneur. La femme ne doit pas se séparer de son mari au cas où elle se sépare, qu'elle ne se remarie pas.
ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari, et un mari ne doit pas renvoyer sa femme. Alobi moi si soki akoko kanga biloko ta kepa na bango soki akangi biloko aboyi libala abala te ou bien kene ko yoka na mobali pe ko yoko benga na mwasi te yango ba opsa no ba mabala kilikili tozo mona même ba pasteur bazo ba oh mwasi on ayeba kite pasteur a divorcé ake ko bala ne mwasi mosusu. Pour nani ba divorce zoya pour tozalaki na connaissance te mon peuple périt faute de connaissance bande konanga beauté ya royaume des cieux beauté ya mutu dignité na ye valeur na ye basi mingi bazo kufa po bayebi ba valeur na bango te basi mingi mabala tozo mona bango esengo na église mais baza triste baza na bango na esengo te ba bomba makambo ebele ba mama pasteur miteme ezoka po na nini bakoki koloba te po soki olobi lokola libala ezokotisa bato lola tala bande ko na bino nde bazofuya bino moko bozwa solution na makambo. Alléluia. Ba pasteur ya solo botelema bozwa solution na makambo pour communauté congolaise kosila bato bakoma kokelela ka ba bénédiction bomengo ba voiture bongo dignité ya moto babi nzamba lingaki mokili atindaki fils unique na ye ta zwana le valeur na yo mama pe papa Nzambe atindi mwana na ye kaka po aya ko sauver moto. C'est que moto aza na valeur. Mibale ba Congolais bazozwa basi na valeur te po basi bazozwa ba enseignement mabe. Soki likambo zo bonga te vandi sabato. Ata kala to mona ki na ba païen na ba Congo soki libale zo simba te oke na famille ba vandisi. Église evandisaka te loko te kaka koteya kanga motema. Alléluia. Message alléluia ko condamner biso te parce que fungola biso miso pe ko zonga na repentance ko yeba valeur